Kimbangu TV. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Lelo ezali le 29 juillet 2025. Mais le 19 juillet 1958, nde osala ki aksida kuna lukulo. Na nzoto papa dengenda kontima. Okende kosala barrage. Oyeba ki makamoni neza koyali boso papa. Soki totali barrage wana esunga kibiso depuis makambo esalamaka na 1963. Oyo ba ange ya Satan kuna na ba fleuve balobaki te mwayo katsa ngambo ya fleuve ezali te limite na nzadi. Soki bongo te toyebi te makambo nini elingi kosalama kuna na ngambo wana melo yango olingi biso mingi yonde ebandeli yo pe suka. Maloba ya papa Fumolongo papa dengenda konti maloba kete tata mutu abandaki mosala na ye tata pe akoya kosukisa mosala na ye soki tata ye na tango wana nde tango ya kosepela. Tata Molimo Santo biso tuzali bana na yo tuzali sima na yo lingomba mobimba nde papa na mokolo mo lelo likopesa alliance po ete okanisela biso kotika biso te kobosa na biso te papa nde Papa Christian akobakisa liloba. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa maloba bana na we ya ba fleuve na mokili mobimba batindi. Yambo lokola totosaka leta bana ya ba fleuve bapesi merci na papa gouverneur ya Congo Central oyo azali pe moko ya mwana ya ba fleuve. Mbati na 1960 yango wana nde mukumba opesaka biso bana ya ba fleuve ya ko protéger lingomba pe na 61 opesi biso pe mukumba ya kotonga lingomba. Yango na kombo ya bana ya ba fleuve bapesi ndeko na bango merci na acte oyo ye a posé en tant que gouverneur ya Congo Central pour na ko protéger événement ya mukolo ya lelo. Yami bale papa tobakisi boye. Na 1952, le 29 juillet, na loa papa Simon Kimbangu Kiangani na bakoko na biso bokangaka likambo. Esika wana nde olobelaka les 4 coins bapesio yango mwana bakongo. Le 29 juillet 1952. Na 58, oke kosala accident. Nakina message na yo mokolo mwa dimanche pe mokolo mwa lobi. Okenda yo kosala barrière pona mbuma oyo ya mabe ekoya kokotisa mobulu oyo tozomona mokolo mwa lelo na kati na lingomba pe na mokili. Yango wana papa coïncide pe mardi ya lelo le 29 juillet l'an 2025 bana ya ba fleuve balobi boye. Soki na 58 osalaki barrière pona mbuma wana ya mabe oyo ekoya kobebisa lingomba na le 29 juillet ya l'an 2025 oyo papa bana ya ba fleuve na ndenge tozo kopesa yo flair basengi papa osalela biso pe barrière na mabe nyonso oyo ekoti na lingomba po tozwa nouveau départ ndenge olobelaki biso l'an 2023 tobandeli à 0 2 ans après papa na l'an 2025 oyo basengi na flair oyo bango bapesi yo
tosala pe barrière pona mabe wana oyo nyonso ekoti na lingomba papa elongwa tozwa nouveau départ musala na yo esalema na kimia pamba te kimia oyo eutaka na lingomba yango mpe ekendaka na mokili mobimba na komba tata mwana mpe tata molimo santu amen. Papa pona kosilisa maloba oyo papa Fuma Mbanza atikelaki yo alobaki ete elanga batikelaka ngo bangulu te batela elanga papa na komba tata mwana mpe tata molimo santu. Na kumba tata mwana pepe vyalongo beno yele mvugila munu fioti yavandaka previve munu mutuba et puis na dibundu mbala tete mugebaka mbala zole mugebaka parole publiquement play mbala tete yavandaka muvana voyager na Israël ya tama kasi beno le mvuka papa Simon na centre papa Simon Kimbango kianga ni pesaka mu parole tant mekatuka na Israël ya tama na centre d'accueil ani pesa mu parole sa mutu ba mambo ina mekatoa mona kuna ina mbala tete bula mesala kamvula mosi na dibundu na yavana na 2011 me bubu yai melomba parole samu na kupesa éclairage na dia mosi ya fioti muke baka parole mingi ve benugele mvukila mudiaka muna kikutubila ve samu na kumonisa ti muke nani kasi muke na kutuba ya samu na kumonisa ke muku dia kania ka ve muku dia kima mosi ve munu kena kutubawa mesala ba klasi ya muna putu benu le mvukila mudiaka na vantardisme ve même anisa ba klasi ya muna putu na université libre de Bruxelles ba ina metanga na putu ba mezaba kuna ungezaba ve yake vanda ve kona kupesa quelque chose ça munge passé donc mu mansaka ba klasi ya muna tuni ya mbote mu vanda pe nommé président délégué général ya entreprise mosia nene na boala yai. Moumé gérer entreprise à nene ke ba kulutu, il y a plus de 4000 personnes. Ba ingénieur civil, ba ingénieur technicien, ba juriste, ba économiste. Mounou vandara numéro 1 à ba mougetanga kumba entreprise inave. Mais moumé tubila mambo ya samana kutuba ke mougudi akania kave. Mougé na besoin kudi akania kave parce que j'ai toute ma lucidité intellectuelle et muke na droit vers na kutuba mambo kana hiki samana kusosa kana mugaye kana hiki mais vous trouvez na ngudi ensemble de un mais vous trouvez tete matondo na zula matondo na tata nzambi na fumu yisu samu voyage ai munu mutu baka tamme kuwa mambo ya le 29 mutu baka mboti beto stubaka na kufa betu kuna le 29 Vana mbagila la décision que le 29 moufa l'outil c'est là awa le 29 juillet. Maintenant moutinu que vanda ba problème qui mamuzona wa kumina wave lumba sabala mufana kite Kinshasa sa mukuiza kwako. Muke kwenda muzona kubima veka lambaka elembo na suka ve. Mais kwenda na culte matinal, kuna na culte matinal mama mosi kombula ga inzonandi ametula matiti na nganda. Ame bak almet ame pedisa. Munu kilt me manisa muzona bima ti agena opela nanzila. Mais il faut mou voyager, mou kuiza na kamba. Bon mutu alogolege jeep ya mazout, yage baka problème ve bika kaka ne vende essentiel ndaka pela bika muluta. Tant me démarrer voiture muzona luta, nzoka ne ti ame baka na pune. Alors mou mugena kusala marche arrière, sa mou kwena na inzo. Tata musika tuka tama. Lemvuka mbanza mosi papa Simon. Tata na kuza uzaula tia. Mutu obiki tia ina. Mukita play na jeep effectivement pune me bimisa tia moeve. Alors tata ngo yana mosi kaka na kima vanda na andi papa anwe kufatia ina. Ya zole na kufi me baka nzila samu kuiza kwako na kamba. Betume kuma peu avant sika Papa Fuma Mbanza salara accident. Dakie mbave na madimba na kunda na lukulukuta na kikulukuta. Merci. Betokuma avant kikulukuta attroupement vandara vana batu ndeti batu vandara mu vandara na cousin moun. Alors betume ralentir fioti
mais même on a un rétroviseur mutuke na kupusa na sika mu vanda mais ba vanda a batu mingi pourtant mu vanda na réflexe ka mu rouler mu verrouiller que voiture surtout mais ya vanda a verrouiller ba vitre peut vanda a baisser même on a mutango au travers rétroviseur nous on a remonter rétroviseur mais réflexe na kuizaka na manima mu tout là pe téléphone na poitrine ve tipi na me kuza mu kansange poignarder munu nzoka neme kuza paf ane baka telefone na munu ane kota mukena kutala na kota na matiti kuza mwina nge na ngolo andike lawa kuza mwina anzona kita mais abisa no y a un danger ici parce que batui na vanda ravana au lieu que balanda muyibi y avait du monde dans attroupement bana budlan maboko alors nge na kota na matiti ba mais ça mu vieux au revoir hein kene malamu. Ah, j'étais malade, alors malade. Parce que na téléphone, il y a des coordonnées mingi. Bref, kuna mwe na indave. Amutu ba memambo apply ipine me yokana. Awa maintenant mwe ya kwenda ba kwenda kufa beto na kamba. Maintenant mwe ya kwenda apply ba me yiba mu téléphone kena ba coordonnées mfa bokila bato na kamba ke mwe na nzila mwe na kuiza. Meto amboti mufutuka. Kuza mwe na ngendo kimangisa me encourager mumu. Betukuma rara, betukuma, il faut betukuma parce que ben le mvuka il fallait munata ya ikenie samunu, angenie samunu yandi andi vandara na boma il fallait mubaka mumu katwa na Kishasa il fallait mubaka na loma betukuiza kwako na nkamba andi pe non kimbangisi meme yivulandi andi zabisa mu depuis muzona kwena na nkamba mutu le na nkamba kusala hiki ametwage muke na envie ya kwena na nkamba muzasa mengeke non kimbangisi c'est trop compliqué. Na kufi metu ba sava kuiza bete ko na nkamba muza bisakandi belu le mvukila mungu ngenge sambela na église musu mugeta nga kumbuve me batu na muge mona bake kuiza ka mingi kuna na inzo beno pe benike kwenda mingi na inzo batongo pourquoi benu kwenda kuna na batu na ve ngenge zo na ka kuiza na nkamba anmeza bisa mu tonton toutes mes excuses le salut est individuel je voudrais rencontrer papa Simon comme il en est ainsi, Kouiza, les restes de Betketar. Ce qui fait Betsalara jonction, na Loma. Yandu Kumara na Loma na 10 heures juste. Moume Kouiza Kumara na Loma na ba tracasserie au sud de Bagana Nzila na 15 heures, dont la pauvre Nvanda va me dire. C'est pas ce que je voulais dire. Moumou Tubaga Betme Kouiza Kwa, Basamba Koufa Betmete surtout, mais Kouiza Kouta Louforome Kituka fête. Mouti Betme Yimbila wa Atabo Kileko Ningana, Bisoka Rasima. Ya tata Gimbao. Yina vandaka introduction, mais il dit en bouille d'angudi, mouzonara tout, ya tête ben l'enfri la mounou. Mouzon appelle ça juste témoignage, ça m'a quoi appuyer. Papa Mbenza, Kolo Yesu. L'enfri la mounou, moulon banji, la vesa moutou. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbang TV. Yantikidingi tuwidi France, tuwidi dingala, bubuntangu ya Kikongo ifuene. Papa dilukena yeto mukuma kia ncheto ituvuidi kanchi bana kabasikididi akakunchea uiba vuidi kubayika umo mukwenda yendi munchiza nzenza kadi kube tamona kakavumpasi zisakidi. Tuka beto bangudi, tuka bamase, bana batekolo. Muntu bukabutidi bana bandi bau bafetilenda kunsansa, pepiniere. Iyo ibutukidi, iyo sibasansa seye ngudi, yenkaka zao. Buna beto papadiambu di tutadidi la idiodu. Mavimpi nkatu kwa beto bangudi. Mavimpi nkatu kwa batata. Mavimpi nkatu kwa bajene.
kadibana iba utuvovelevo mpasi ziwokele buna impasi zizi tutadidila nzambi yetu bonso butelevo nkhadi ampemba ye mwana nzambi bavambana papa tuzeipo bambikwe totwena kansikane di mosi di tukutedekele kimbangi papa utufuila dionkenda mungu di bimbevo bisalu bi utatuma kabita kwenda di akakomudiambo dianki bimbevo bisakiji buna papa ndenda kwa mikongulula mamingi kansi mamingi tuwilu momena yeto kunsi antangu akazeto kansi kabakedi mpasi zitutamona betoko idiao papa kina mie mamingi mamfetivo vako mpasi za beto ba mama za utazaya muntima nkikita kutuvanga mpasi mbona luvuva mukakatulombele kwa babonso notuka batata ye ba mama ye bana mpasivo twakusadila bonso buna wakubikiladi munkumbwa se mwane mwanda velela tolingi tolekisa maloba epa ya papa poete ba morale ya batu ezonga na esika faki kiakala sika kota kikafulila mafwa na kombo ya tata ya mwana petata mulimo santo to tangu yifweno wabakafulu watu sikidikisa Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Deka Yesu oye. Deka Yesu oye. Deka Yesu oye. Eulwe. Ebazie. Bilubia kulwe. Yamalala. Sai boka chai kui.
ya liboso na lobi nazali posé. Na tout na bino bino pe boza posé. En tout cas, tata mokonzi ya mboka, chef de l'État, na gouvernement na ye, biso toyebaki te. Baleki bakotaki partout, basalaki mikanda, biso tozwaki mikanda te. Na ba audio tozoka, bakoya par force, bakosala boye. Kasi ntango tolobi na leta, me makambo biso toyebi te ndenge. Oro ke biso tokotaka bisika wana te, pesaka respect, toza na likambo na motu te, tofingaka te, tobundaka te, tosalaka mabe te, tozaka na botosi ndenge batata bateya biso bongo be bongo te. Zoka mpe gouvernement, chef de l'État, balobi nazana journal officiel faut ba respecter. Eza bongo be bongo te. Balandi pe basalili yango bomoni ke kimi ezali. Mokili tomboka eza na bitumba. Tosala mabe na batu. Wana ezaki pa na bango. Biso tovandi tranquille. Konji pe batali ke toza na kimia, bango basepeli biso pe tosepeli. Na likambo oyo le 29 ya papa Mfuma Longo ebandaki na 52. Papa Kimbangu ye moko alobaki na papa Mfuma Longo kolo wana tokaka toki na ye ebimisaki makila na chemise ya kanisi elikaki tokomi na 53, 54, 56, 57, 58. Alors il faut kende kaka yo moto bandaki yo moto kosilisa yango makambo isalamaka na tiela histoire nde ezali bongo. Soki papa asalaki accident akangaki nzela epanza na mokili mobimba te, lingomba fo efungwama. Alors papa ayaki awa remise et reprise na maman Moïlo. Vous voyez l'histoire, non? Nous sommes en démarrage directement. Mais bewana tchela ezalité. Ce qui est comme malelo, bango ba fongolia. Biso ba papa bateya ki biso roza la mayele. Simana bango balobi to comme 26. Alors chance que tu es là qui mukanda ya l'État ne tuza qui déranger. Les gens to lobby problème ezalité tout ça na biso tout za makasi to tonga Yerusalemi. Yerusalemi tuzali kotonga. Makamo mingi ta koko bien papa Kimbangu alobaki nane monanité nan pe salamité. Lelo mémorial yango. Surtout sisi tokoyokana na papa Mbenza na papa Zako totala makama plafond soki esili ya ndako ya Nzambe tokotala makambo ya ndenge Mfuma Mbanza aza koloba zulu ikundaki yako toto inchikula malo elobi nini po eza na Kikongo. Donc likolo kiti na yo mabele eza nini donc elakisi ke tosalaki motu kingo libumu makolo oza kilongo kingo yango oyo libumu yango ndako ya Nzambe pe kuna na tribune ezali nini makolo. Tolinga to bandango ntango ba mama bazaki na ba moyen kasi songi utaki epai moko
tomonaki totika na ntango nano ekoki te me tokozongela yango toyokani toza na misala tokosala ebele mpe kamba eza na lupango papa Mbenza ayebi lupango wana ekokanga nkamba sikoyo tokozela makambo mosusu bakonzi oyo babanda koya tobongisela bango ndako ya kitoko ya minene toyokani kosala donc barrière à 58 yango tokangi bakokoka te valeur l'état apesi biso ezali malamu ndenge nalobaki mokolo wana fuma mbanza bapesaki yango te kabine na ntango wana basali likambo te oyo mpe balingaki te ngai naleka mpe biso moko tosali makasi leta apesaki biso yango nde tomoni ke niveau tokomi nango oyo ezalaki kozela 2006 kolakisa bokonzi ya papa Kimbangu na mama Kimpavita conférence wana esalamaki bato mayele bayaki boyebi be boyebi te tosisi wana 2009 mama Mwilo amataki na nkamba oyo akokoki nzembo akokisaki 70 ans na sia mabele yango tokendaki kozwa ye boloko esilaki entre temps tolingaki tokota prison ya mibale ndenge bana Israel bango basalelaka yango wapi voilà na Babylone me biso tosali yango te tolongoli biso na pasi wana kokoki nzembo nde tokendaki kozwa ye boloko na ye esilaki 2011 procès ya papa Simon Kimbangu kambo nyonso chef du village pardon ngande na bosane chef ya famille papa Edouard asisaki makambo oyo ya bandeko bato balandelaki yango maître avocat kimbangiste bazaki 7 kasi yango ezozonga biso toza na likambo te toza na bobangi te nzambe aza kotala aza kolandela biso aza kosisa makambo nyonso barrière kozala susu te pa tozokende parce que niveau tokomi nango mise etongami mémorial ezosalama makambo nyonso ezosalama tokomi mosika etikali moke biso toyebi ke babelge nde bakangaka kamo moko etikali to mibale soki emonani kaka biso nde tosilisa boso nkamba toyokani tozotonga nkamba na crise mbongo ezali te me tozosala manso nkamba etongama kambo wana soki tokokika na point wana likambo ekokatana te eske natuna Angola tokokende be tokokende te ngai nakokende te gana kende elakisi tozotala volonté ya bato soki eza wapi biso nyonso volonté eza na nkamba be eza te toza sire ok tobongisa nkamba babele ya sika babele ya kala tobebisaka babele ya sika nde yango oyo ekosangisa mokili mobimba baya be baya te tokosala be tokosala te
esika totelemeli nde yango wana toza na bobangi te volonté namoni yango namoni papa alobi awa kanda nde eleki ye mingi ye mo basali recherche amoni vérité esika azali kamba kaka biso mpe tosepeli mingi kamba kaka nde kosepelisa mokili tata Simoki Mbangu ayaki tina likambo wana papa Mfumba Longo azalaki koloba maintes fois tozali bana mapamboli kolo Yesu soki abotaka nde likambo nde tozwaki yango belokola abotaki te biso chance ye bato mwindu basepela yango bapesi biso chance toyokani tata Kimbangu ayaki pamba te balinga te ezali bongo tosilisi na nkombo tata mwana pe tata Molimo Frank amen zela non tela biso maloba moke ndenge tolingaka bolandi biso boyoki biso toyoka pe papa pesamani yo kenda kamata voiture na yo kenda na mayo pamate likambo kuyaka kuna na tango kuya tikambwane kuzala munene ikutia bubulu kenda kotia barrière mena nzila okokutana na likambo moko kusekana te la vie ou la mort tabu soko tokanisi likambo ya mokolo malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na tina nini ndenge papa lubelaki okeyi kasi okenda kukufa na nzila likambo yango ezali monene soko okeyi te ngai na yo moyi te kasi soko okeyi okenda kukufa soko okeyi te ngai na yo tokookana te kasi soko okeyi okenda kukufa donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namoni malamu nde nakenda kundimaliwa bolingo tata lobi ete nawoki mungongo mwa nzambe mulubi na ngai okokenda kuna na chela pamba te likambo ekozala kuna kasi kokuma leo na chela te okona kukufa na nzela me papa olingi nini il faut okenda kaka donc solo vraiment papa olimika ndenge ndakana kufa mongongo mwa nzambe molubi na ngai kende tolandi be tolandi te toyoki be toyoki te ezalaka dati ne elelo eza mokolo ni dati ne likambo yango oyo wana bamonaki ke malamu nakende nabikisa mokili mobimba yango nde abikisaki mokili mobimba mpepe wana lelo mpe yango kaka makanisi na bango baya na nko baya na nkamba toyebi te soki balingaki basala nini me leta mpe alobi te soki topesi nzela mabe babebisi nkamba mabe biso bato ya mibeko eza bongo mpe bongo te batela Yerusalemi yango ekobikisa mokili na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre na banza biso nyonso tolande na bokebi nyonso. Akobanda fakinde akokontinue nzembo koreki koyemba elingi oloba boye salaka aksida azwaka mpe nzembo etata me ezaki na kaka na note na maloba te. Note eyaki apres moto azwaka yango na Congo Brazza kombo nde ebosani Papa Ndongala tazwaka nzembo wana atiaki maloba nde bokoyeba nini ezalaka. Loba na yo soki olingi oloba nini Lemfuka papa. Musa
Kaka nakokanta mukolo na lelo ya le 29 juillet oyo emonanaka na 1950 kuna na lowa emonanaka ete okojangi na ngeli alobelaka yango amonanaka na basali
so bamama mikala na bango nyonso bango bakanisaki ete awa monanaki na bango musala etikali epai na bango nde nzembo ezwamaka mumfuluka ngonza kuna mbanza lowa kasi tango bakanisaki ete bango bakoyingela tata Simoki Mbangu mbala moko kuna na lowa papa bazalaki awa papa Kisolokele na chela papa Mfuma Mbanda awa na nkamba papa dengenda kuntima kuna na Kananga tango papa Simoki Mbangu abimi na basali ba mama Nikala na bamsusu basepelaki musala etikali pa na biso kasi na sima papa Simoki Mbangu aye koyebisa bango tikete na benga ba oyo bakoyingela ngai bakosala na bino nde bala moko bamona bapapa balaki bisika na bango wana papa de angenda kuna na Kananga papa Kisolokele na chela papa Mfuma Mbanda awa na nkamba me bakeko bima na chela na yibite korali Elusele mitoki boyebi nzembo wana oyebimaka na le 29 juillet wana kuna na lowa bambuta pe mingi na banza bayibi lisolo wana papa Mfuma Longo alobelaka ngo awa na 5 mois na nkamba ya kuka tunange kubakisa surtout deuxième couplet yezolo baiki papa Simoki Mbangu abengisaki bana na ye nani boyekuli yangote tusobede zeungi bayebi yango babima bosala monokika ezala bacouple bankole bayebi nzembo yango très bien bana nkole bayebekile nzembo yango très bien papa libre yo mpe oyebi yango oyo bayebi yango bayemba mbala moko na korali Elusele donc kaka le 29 juillet wana na 1952 tozaki kolobela awa 29 juillet 52 29 juillet 58 Lukangunza kuna mbanza lowa watumisa mfana zani wasikitisa Alesa lukia tambula wawe tangwa meilungiti Alesa lukia tambula wawe tangwa meilungiti Mbila kiadi edinu yekena Muza wafila wavolwa kwa tantu nyanza Mbila kiadi edinu yekena Muza wafila wavolwa kwa tantu nyanza Mbila kiadi edinu yekena Nisu wafila wavolwa kwa tantu nyanza Mbila kiadi edinu yekena Nguza wafilwa wafondwa kwa tatu nyanza Wawe ntangwa meilungidi Nzaya oto seikemela Wawe ntangwa meilungidi Nzaya oto seikemela Mbila kiadi edinu yekenda Yesu wafilwa wafondwa kwa tatu nyanza Mbila kiadi edinu yekenda Ngunza wafilwa wafondwa kwa tatu nyanza Mbila kiadi edinu yekenda Yesu wafilwa wafondwa kwa tatu nyanza Mbila kiadi edinu yekenda
nguza wafilwa wakondwa kwa tantumyanza wawe tangwa meilungidi nzaya onzose ikemela wawe tangwa meilungidi nzaya onzose ikemela bila kyadi yedilu yekenda Yesu wafilwa wakondwa kwa tantumyanza bila kyadi yedilu yekenda nguza wafilwa wakondwa kwa tantumyanza bila kyadi yedilu yekenda Yesu wafilwa wakondwa kwa tantumyanza bila kyadi yedilu yekenda nguza wafilwa wakondwa kwa tantumyanza mufuluka ngunza kuna mbatalowa watumisa mwana zani wasikilisa mkareleza nukia tambula wawe tangwa meilungi mufuluka ngunza kuna mbatalowa watumisa mwana zani wasikilisa yale salukia tambula wawe tangwa meilungidi bila kyadi yedilu yekenda Yesu wafilwa wakondwa kwa tantumyanza bila kyadi yedilu yekenda nguza wafilwa wakondwa kwa tantumyanza kuna balobite kolo Yesu tanga kufi babomaki ye na bainemi ya mokili sauta kolo Yesu akufi lingomba etikalaki pa ya banani patata pasteur lingomba etikalaki pa ya nani papa de Gaulle boza musika bopusana kasi ekasi nesika wana etikalaki na pana bayekoli ngeta papa kasi nzoka nde mama Mari nde mtaibaki makambo nyonso ngeta papa yango botayaka na mukanda tata Nzambe eke likambo oya kolo Yesu obanda kotuna pa mama na ye muhimu tasikalaki baseka ngeta papa na papa Simoki Mbangu pe etikalaki na mama Mwilu ndenge olobeli yango toyembaka nzembo ete mama Mwilu azwa lokumu ndenge abatelaki bamvwala ngeta papa eza boye te boye papa wo papa kabeba baba moke na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre merci nkolo na opesa biso maloba ndenge papa directeur école biblique alobi ete lingomba apparemment emonanaki lokola etikalaki na bayekoli nzoka nde lingomba etikalaki na Marie na mama Marie camarade te mama Marie yango na nkolo pamba te na ekuruzu ntango nkolo Yesu azokata motema ayebisaki ntoma Jean ati yo ntoba mama na tala mama na yo mama Marie tala mwana na yo donc bakendeki kofanda na ndako ya likolo mama Marie azaki kaka 4-4 na bango donc mama Mwilu na bamvwala misato baye kobima koloba ete musala tala oyo bakotambusa musala ndenge bayembi na nzembo ete abengisaki bamvwala misato solokele papa dialuga pe papa diangenda kontima bango bakanisaka mingi na kati na bango bakanisaka ete papa Simoki Mbangu ndenge atikaki biso na le 12 octobre 51 wana molimo nde etikalaki epai na bango donc molimo nini ya kotambusa lingomba to continuité ya mosala papa Simoki Mbangu balaki trop sir yango na le 29 juillet wana 1952 nde aye komonana mpe kolakisa bango ndenge nini likambo ngomba ekotambola mais awa bamonaki ete mama Mwilu azali bavwala misato bazali
bamisusu basepelaki te donc ekomaki na koyima esika wana ntango baye koyeba ete papa ya ngenda moto akotambusa lingomba esika wana babandaki ete mwana alaki na 3 ans eske mwana 3 ans bakoki kotikela ye musala siko koyima nde ebandaka na date oyo kuna na lowa wana maloba papa ya ngenda koyima wana siko bazeli tango na 58 wana nde papa ya ngenda le 29 juillet mokolo na lelo tango aye kosala accident nde tata ayebisi eke ngonga esi ekoki kasi kende kolongola nanu barrière liboso wana barrière wana y compris oyo basalaki na tata Semoki Mbangu yango tobanda koyoka ntango nyonso papa Dangela abanda koloba eke mama Mikala atikala monima po ye nde moto ayi kovivre makambo nyonso wana oyo bamisusu batambulisi mosusu wana ndenge batangeli biso awa bangonde bayaki kocreye dissidence liboso bangunza ntango bayaki ke bakomaki na doute à partir ya lelo na 1952 ye azalaki mwana moke na age ya 3 ans sikoyo batikela ye likambo oyo donc yango baloba soki ye kaka soki abandi kaka mosala biso mpe tosali biso pamba te tosali na tata na ye nguya oyo tata na ye biso mpe tozali na yango bino moko bongo bodevelope na bible ndenge mikolo tokolobaka ntango bokodevelope bongo babanda koteya biso lelo te na mikolo ezali koya mpona nini succession kaka ya pouvoir ya tata molimo mosantu donc lelo nde na le 29 juillet 1952 likambo wana ezalaka entre na basali ya papa Semoki Mbangu basalaki ne ensemble badisciple na ye na mama Mwilu na bana kuna na lowa donc papa likambo kana ya kobimisa nde yango wana naboyaki kotikala na yango kaka na bimisinga na silisi na nga boye. Merci Nkolo. Pesa program Yesu pe tata molimo santo na ndako ya Nzambe programme na biso ekozala ya mokuse ekozalela boye nzembo ya bato nyonso sima ya nzembo ya bato nyonso libondeli ya bofongoli mama na biso pe oyo akobondela akende mosika mingi te sima libondeli botangi ya mibeko soit na Exode to na Deutéronome pe les 12 préceptes nyonso tokoyemba mbala moko c'est-à-dire tokobandela na chorale ya liboso tina faki to raccourcir pe banzembo na biso tokende mosika te sima nango mabondeli ya batu misato pe attention ya modérateur soki okotanga communiqué mibale to misato oyo etali fête ba communiqué na biso nyonso oya ordinaire to bombi yango lobi lelo soki communiqué oyo etali fête soki ngonga eko permettre biso kuna na kati tokolanda discours ya baminganga ya mboto bima ato akubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi mozola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tobondela na nkombo tata mwana mpe tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela mpe biso mokolo ya lelo toye kosala misala ya botongi kanisila biso banzoto na biso eza malamu te bino moko bokobongisa mutu na pasi na ye esalisa ye kimi ya libela tosenge ya mokili na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen luyendaki mbote
Suivez-nous sur YouTube et tapez la solo.